congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Veux-tu savoir votre nouvelle émission dans Congo Yasika? Donc www.congoyasika.com ou soit www.congoyasika.net. Présenté par votre humble servante Angèle Keba, réalisé par Fiotingoma et à la coordination, n'oubliez pas Maurice Premier. Là, vous aurez toutes les réponses à vos questions, toutes les solutions à vos préoccupations. N'hésitez pas sur congoyasika.com. Là, on aura à vous parler dans toutes les langues possibles. Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba, anglais, suédois, français, avec votre humble servante Angèle Keba. Allô? Ah, non, c'est là où t'es. Émission na yo écartonné. Veux-tu savoir? Angèle, nazo c'est là yo. Oloba kineni fioti ya soloko. Silence ango eleki. Banda ya poto. So akoma nanyo. So kasalaka ninyo to ebite. Ngaf mafuna yeba fioti po ba bengi ngai Maurice Premier. Yom tozaka na Scandinavie. Bozaka na fioti na Suède, kuna na Norvège, na Finlande, na Danemark. Ndeni sanga fioti yoka na kate. Na lobi mwana mwasi moko Angèle Keba. Yenda na kolo masolo. Na émission na Veux-tu savoir? Na tout na ekasité. Peut-être yende akolaksanga plus fioti ya salaka. Parce que na kati émission na nde toko yeba vraiment makambo donc batama, bato ba batama. Ah, yango kasina benga kioti. Osa kote nini? Malili kangi ngai yo ike malili mboka na malili nga kuna Norvège kutu boite ha malili a trop wapi yo nazo monote namoni yo Angèle umsinga na malili namoni yo ko namoni yo ya solo namoni yo naozelo caring. Why is it hard to lend a helping hand with decency and kindness? Is this a world without a soul? Falling in a big black hole. Here comes the Maurice Premier yo kolo Scandinavie. Bon, ce qu'on fait, tu m'as selon notre on est une pour silence abonnant ton monaté. Malabi moi si mon gars la kona Angèle Keba, monokonyo se vanda au Spanish, au Swahili, au Chiluba, au Esimi masola Kongo sika. Yango na yekat. La kisanga fiota za rapi. Silence ya nini to yeba. Pourquoi aya poto kala azo kanate asala kanina koma nanyo. Akoma nanyo. Kande to solo ki lokolo lingi oyeba place fiota zali ngai Angèle Keba na découvrir bisika azali. Donc bisika zo batama to kene biso surtout elongo na ba tous balingi koyeba. Donc émission na bino veux-tu savoir? Et qu'on l'accès bino la place bato batami to kene à la découverte ya fioti ngom. Lingi oyeba to kende à la découverte ya fioti. Olingi oyeba? Yes na lingi na yeba ko bazo zela. To kende. give me an answer. Who's gonna show that we can stop the tide for future generations? Who's gonna write?
darkness and turn her back to all the silent pain that no one wants to notice. Why is it hard to be caring? Why is it hard to lend a helping hand with decency and kindness? Is this a world without a soul? Falling in a big black hole. Here comes the flood. Why don't anybody seem to understand? Here comes the flood, cleaning up the mess. We made the best it can. And oh mama, yeah, oh mama, yeah, oh mama, yeah, oh mama, yeah. Whoa. Take a long look at the children without a chance to ever live a life that's free of hurt and hunger. Who's gonna give me an answer? Who's gonna show that we can stop the tide for future generations? Who's gonna ride the open wave? Who's gonna ride the open? Rebuild the ark and save the day. Here comes the flood. Why don't anybody seem to understand? Here comes the flood, cleaning up the mess. We made the best it can. Oh mama, yeah, oh mama, yeah, oh mama, yeah, oh mama, yeah. Here comes the flood. Here comes the flood. Here comes the flood. Here comes the flood, the flood. Kwa balobi azali lelo ba question nyonso vraiment ko tokoyeba lelo mafioti akoma nani bino pe lokola Norvège bulongola basapatu mpona nini atuna nalobi ono pompite tout ça. Ok, monsieur peut tolongola parce que basapato ezala babactérie ebele teutaka nango libanda so tokoti nango na ndako ekokopesa bangai bana bazosakana bazosimba bazokwesa biloko na se alors toevitaka biloko nyonso tu yango tolongolaka basapato donc c'est sûr que lelo vraiment tac tac solitaire.
Aza tozela tozela ye. Photo ya mariage na bango. me yo moko omoni na bilili ke tokomi mpenza epai na ye Photo donc kitoko. econfirme ko eza ndako na ye Photo kitoko, ndako kitoko. Eh? Merci Fioti. Nasepeli vraiment nde tomoni yo akélevé. Bato baluki yo vraiment makasi. Ngai nde Maurice Premier, journaliste boss. Na yoki message babengi ngai na Australie, babengi ngai na Amérique, na Congo surtout. Et puis na Panama, na France, il y a Bruxelles, partout babengi. Balobi Fioti vraiment ça na Scandinavie. Maurice Premier, ozalaka na Scandinavie, ozalaka na Norvège, Fioti ozalaka na Suède. Ndeni sango na eto zo kate. Pourquoi ce silence? Vraiment na ye na futi bi avion na ye ko mona yo na yenga moko te na ye na la belle journaliste na biso Angèle Keba vraiment pour na été à introduire bande ko nyos bazo zela pour balanda émission oyo. Chers internautes, nous sommes bel et bien chez Fioti Ngoma. Fioti Ngoma azali artiste na bino comédien obolukaka obolingaka obolandaka ye na bilili ya ndenge na ndenge. Lelo oyo nalukeli bino comme devoir yako na kati ya émission na bino Veux-tu savoir. Donc lelo tongi toyeba via Fioti Ngoma o azali artiste na bino munene ya Congo RDC. Donc lelo tozali vraiment epai na ye. Donc ayambi biso na esengo lelo toko découvrir ye oyo azali oyo azo penser pour l'avenir. Fioti Ngoma, bonjour. Bonjour maman Angèle. Toza na esengo na ndengo ya bibiso epai na yo na ndengo fongoleli biso porte tokota ti epai na yo mpona kodécouvrir yo mpona koyeba oyo oyo ozali oyo okomi lelo. Donc en bref okoko yebisa biso d'abord parcours na yo parce que tosi toyebi biso nyonso tu aloba tokobandela te oyo eza Congo ya sika ba même question tokozonga te mais en bref oyebisa biso parcours na yo. Bien, merci maman Angèle pour la question na yo. Ndeka yo mo lobi Fioti Ngoma c'est un artiste, comédien. Bon on peut sa parcours un peu rapide parce que si na loba ngo ndeko lobi Fioti Ngoma a bandi dans le néant. Tout d'abord na ba théâtre miki na quartier dans ba classe. Après j'ai été découvert par Sans Souci Matondo Matea paix à son âme. Na évolué pas na yeba mbula ebele yimta kolisinga penza na musala. Après moi incident c'est pas ça qui to ko quitter groupe Sans Souci ngai Tito na Adi au bazana Congo lelo na pisi ba mbote en passant to sali ba fana théâtre. Après ba fana théâtre ndeka ba makambo ezalaka diriger un groupe par 3 personnes et simbakité to kabwani na sala ngai moko la lumière de l'Éternel. Après la lumière de l'Éternel on a évolué simbaika kate na ye ko préféré na sala groupe moko eleka na télévision te mais ezalaika groupe mona o préparer batu pour na banzonzi kaka. Donc comme nazali na facilité ya ko travailler na ba producteur belé na mono bon na sala eloko moko po ban olete ya ko sala ka groupe ya ko kosa batu ke na ko futa ka bino na epsa bon clair na zala mbongo futa bino te mais na brancher bino et pas ba producteur comme ça les temps vous jouer pe bozo quand même quelque chose yango sala ikeno et belé pe babimi na stratégie wana et c'est parti. Et belé babimé peut-être les messieurs okende na otanga ba kombo na bango pour remercier bango parce que bazena confiance na ngai. C'est tout. En tout cas bandeko batali bino moko bolandi moi bref parcours ya ndeko na biso Fioti Ngoma o awuti ko éclaircir biso vina lo lenga bandaki donc lokola ye moko alobi awutaki dans le néant
eti lelo ndenge atobwami akomi étoile munene ya Congo. Lelo papa Fioti, est-ce que okoko yebisa biso ba réalisation nini ya minene otikala nango na mutu na yo na mémoire na comme souvenir kati na musala na yo? En tout cas, maman journaliste, soki na lobi na tanga babiloko ebele en vrai dire public na ngai oyo bazola na nga bayebi, j'ai dû réaliser babiloko ebele et babiloko ebele on a réalisé mingi ebima pe na kombo na nga te. Peut-être on était étouffé bayeba te ba réalisation na yo, mais biloko msu ndeka na solo mingi pe ezaki pe ba idée na ngai, mingi pe ezaki ba idée ya producteur. Ba producteur en tout cas na remercier bino place bozali un peu partout sur le minatanga bino na otanga bino quand même na suka, mais na travail ki mingi na Major Bisadidi yé muto a faire découvrir ngai na poto na ba producteur mususu, donc na saluer place azali pour ne citer que quelques-uns, mais na nyoso na sali na koiko laksa quand même ndambo oyo na sali ndeka papa toye awa pona yo bandeko batali lelo tokoyeba ba parcours minene oyo papa Fioti na biso asala o a réaliser kati na musala na ye kati na mboka na biso Congo. Donc tokolanda na bilili bino moko bo découvrir ba réalisation minene oyo parmi ba réalisation minene na lobi oyo ye azana kati na mémoire na ye. Ebele pe naza nango eza na ba pochette te pour ne citer que neti oyo pinzoli oyo nasala ngo na groupe sans nom pinzoli ezanga te nasala ngo na groupe Diamant. Maxi Bondoe nasala ngo na groupe sans nom. Mpunda nasala ngo na tout terrain na arme lourde. Pona Bomengo nasala ngo na groupe Sano. Lisette nasala ngo na 2011 na producteur nga Toto Matumona. Tiku Nantsuka nasala ngo na groupe Sano. Borezanga Kombo na tourna ngo na les amis du théâtre na Major Bisadidi. Nzete ya kokauka nasala ngo na groupe Sano. Et Bel Ami nasali yango na Toto Matumona na 10 secteurs na ngana yo na mbanda nasali yango na groupe Sano. Donc oyo ezaka peut-être sur 100 un cinquième sur 100 on a gardé ndako ba muso ezana ngo mezana ba pochette c'était donc na travail surtout na Major Bisadidi n'en parle même pas. Mais na nyoso na sala eloko e frappangati lelo e beta peut-être mokili mobimba o nasalaki yango na Kalotiti Marcelo aza na France place azali na PC pe mbote trop Moscovitch tabandi Moscovitch til lelo pona ngana monaka eloko moko oyo eniati Moscovitch yate til lelo what is avinanga. Parce que Moscovitch était comment. Donc, exemplaire rébellé. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse au PCBiso. Ma question se continue toujours. Na veux-tu savoir? Émission Nabino. Parce que Naïbi Kebino ba internet, boze ebele, bozo landa biso. Boling bo découvrir. Fiotingo, ma boling bo découvrir. Bo yeba. Parce que savoir est le pouvoir. Donc, tous qu'on continue l'émission na biso papa Fioti. Est-ce que koko yebisa biso lelo oyo ozana Suède? Après batanyo surtout oyo yo au passé awa et loko nini omoni différemment artistes comédiens ya biso ya RDC na oyo okutani na bango awa na Suède. Je pense que après ba ninyo surtout quand même koko découvrir bat oyo baza na métier moko na yo olinga ba branchement oyeba différence ni ezali entre bango na bino. Merci maman, ceux qui na comprendre bien autour dinga a en Suède.
franchement parlant, ça fait déjà 4 ans depuis ngai naza en Suède. Mais et le regret zaka makasi parce que depuis naya nan na mona pena ba artiste comédien te congolais awa na Suède. Franchement parlant, nan na mona te. Donc na évité ce que nazo s'est trompé. Jusque là, je me retrouve seul. Et il y a un projet belé au nazala qui nango peut-être na musala nangai awapo. Souhait nangai qui na télimisa peut-être souhait de na niveau culturel, surtout na katia théâtre. Mais ce qui a fait que depuis naya, en tout cas, j'ai essayé par une fois à Stockholm. Na meka ko sala moi rassemblement d'acteurs, mais ça n'a pas tenu. Donc yango eloko esali ki okota malili. Malili c'est trop dur. Donc obunga bato amona o lisusu te. La preuve en est que même ata nazo ko évoluer awa na Suède. D'ailleurs, nous avons oyebi réalité ya mboka Suède. D'ailleurs, eza dans un premier temps mboka moko ya kitoko, mais la réalité nango eza surtout il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer et ça surtout problème à langue tout d'abord. Je pense qu'après 4 ans on a déjà intégré. On a déjà intégré, mais au moni langue ya koye kolala ki mukolo eza un peu passé. Bana mike ba kotaka ba s'adaptera facilement, mais biso ba mikolo on a plein de problèmes. On a père de famille, j'ai des enfants, on a encadré au baza sous ordre, nanga sous contrôle nanga na foyer. Alors il faut du temps. Mais ce qui lelo oyo na lobby que to s'associer acteur ba monani en Suède na obima parce que taleza jusque là j'écris na komaka et la preuve en est que j'ai continué à travailler de temps en temps en Congo, je travaille et nazape na France, nazape libanda na baningo baza libanda tozo continuer ko travailler d'ici là biloko malamu bakozora bango. Donc na bungate malgré na mona ate na bungate na ali mais na Suède na s'intégrer déjà mais toya Bandeko bino mo bolandi denga lobi tokoya. Donc je pense que na émission na bino oyo bolingi veux-tu savoir o bolingi boyeba tonto yeba papa Fioti yebisa biso na no eloko nini komi lelo quitter Congo mboka musika koya tina Suède ko s'installer. Est-ce que koko yebisa biso oyo yo zali lelo après moi bambula ndengo lobi 4 ans en Suède, donc koko yebisa biso na mokuse oyo zali lelo. Merci beaucoup maman. Fioti, c'est un père de famille. Fioti, c'est un responsable. Fioti, on a marié. Fioti, on a devoir et belé, on a obligation et belé. Na Suède awa na vinanga. Fioti, on a projet belé. Oyo dans l'avenir. À peine 4 ans. Nazo bondir siko 5e année, 6e tina kei. Donc nazo déjà bon. Donc Fioti azo ko envisager ko ça makambo belé. Surtout na musala oyanga. Bandeko, toza sous na question mususu papa parce que bandeko va poser ki ba question ebele. Est-ce que koko pesa biso en bref? Moi idée moko za nango pour na vie future surtout na bandeko na biso ba artiste oyo baza na Congo na oyo bazali awa. Moi ata moi idée moko mukie parce que tozo pe mayele tozo moi likanisi ozali na yango pour te confirmer réellement que oza na projet et ko bungi te pe to bungi sakaote. Merci. Dans un premier temps, on va souci nanga pe projet nanga liboso ezaki na réunir tous les artistes vivant en Europe, ici à l'étranger des Tozali. Donc baninga nanga baza na France, baninga nanga baza na Belgique, baninga baza partout au place Tozali
na réussissa ya kobimisa idée ya kosangisa bango nyonso yango na tosangana na biso nyonso na association na biso, association Bomoko oyo eza chapeauté par Jean Molayi le président, Josco Mandala plutôt, excusez, vice-président, Fiotingoma chargé de discipline, Meta dans la finance, trésorière, Bob Likondi à la relation publique et les autres là. Donc, Tokutanaka, Tozo ko envisager ba action belé. Ils ont un tournage déjà si tout sali malgré théâtre na biso a na mboka na biso na poto surtout et perdre pendant ampleur nango, mais on continue à travailler. Tozo tout ça la réunion. Tohidanaka, la preuve est que na juillet passé 2013 tout ça là qui récolte à Fomoko Oyo tokene déjà kotala, d'ailleurs j'étais mandaté tokene kotala ngadi adi avi na biso président na biso na maladie oazalaki nango na Congo, donc je me suis déplacé tina Congo pour remettre enveloppe na ye. Et à part ça tu as pas filmé tout ça là, mais de mon côté oh wana ezali kaka moi parenthèse, mais ambitieuse ebele on a Suède ngina la muka, donc kalate ndeka to sulola na boss Maurice Premier biloko to banda ko sala na sir e oleka na www.congoyasika.com. Bandeko papa Fioti na yo kiyo opesi biso makanisi na yo, opesi biso ba idée na yo tongi toyeba, parce que tout à l'heure au toyeba biso likambo moko boyo o etali association ya bino ba artiste o bozo se retrouver na kati ya mikili. Tongi toyeba tant beaucoup tanaka, c'est vrai eza ba mbongo bo sangisaka pona kosalisa bandeko en cas de problème, pona kosalisa bandeko na tango ya pasi ya ba problème ya matanga, c'est vrai ezali bel et bien biloko ba idée moko ya kitoko. Tongi toyeba est-ce que bo envisageaka ba film mususu ya sika, parce que ana poto tozali ba matériel eza ebele, tozana ba média ezali ba biloko nyonso to eza ba salle ezali ya kitoko oyo ko permettre pe musala na bino et évoluer. Est-ce qu'on envisageaka quand même kolongwa nanu na rythme wana obo mesana ko talisa biso kaka ya Congo ya muto azana poto bosangisi ba film ya Congo na ya poto bosangisi réalité zaka moko to moni changement te, mais le to ana poto bokomi ba réalité ya poto bokomi ko vivre ba makambo ya poto. Idée nini ozana ngo papa na association na bino ya kosala plus tard ba cinéma, ou bien ya kosuka kaka na niveau na biso ba congolais, ou bien to komba na niveau moko international parce que to kutani na poto. Idée na bino wana ezani, est-ce que idée o wana bozana yango? Merci maman pour la question. Vous avez raison. Bon, la difficulté ça, jusque là la difficulté dans ma casse, parce que la rencontre na biso est un peu difficile. Talanga na Suède, de Londres dans la Suisse, baninga mingi ba Belgique, jusqu'à na Luxembourg. Alors pour to kutana il faut foutre billet, il faut foutre billet. Vous comprenez? Ce qui est à biso tout osa et sikamoko to travailler qui to copé na tamoko record. Mais n'empêche asi public et pesa biso kaka opportunité, ba pesa biso confiance, ba pesa biso temps. Et nazo lancer appel pe na bande konanga ba artiste tout za libanda awa. Au lieu de tout ça à chaque fois acculer kaka bozo innovation ezateninte tozwa temps ya ko travailler. Ce qui filme wana et ko sala nango ata un mois de tournage. Mais l'essentiel est que to bimisa produit moko ya makasi to convaincre le public na biso ya awa, parce que awa nga selonga
malgré ça un peu difficile tout le banet na Suède awande tout ça et ça ba place mususu ba kwa mususu na monaka soto che caméra et bimi nango Afrique ba kwa mususu et na France peut toujours tant au tambola na Belgique peut toujours tant au tambola ba kwa mususu mona penda que non ah soki to beti caméra na koyo et bimi na Congo alors to sali pe filmer to tourner ngo kaka awa mais to bimi c'est peut-être Congo to za na poto mais to tourner net to za na Congo système ya Hollywood donc wa makanisi ya papa Fioti oui en plus ça na repesa ka conseil na bandeko na nga nyoso nde to ali awa malgré to na poto banzoto to zalaki nango na Congo eza yango te to za nango awa to e munene to éviter les sous-suelo comme parce que c'est très difficile à convaincre mutu quand tu es pauvre là que ça cause pauvre quand tu es riche là que ça cause riche et ça raté que non ah poto za na poto ba mona penda que non na touraki na kwemo boy na lati kitoko non 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 to linga un peu to longwa na likambo wana parce que mingi to zali to mona ga bon filmer on est ko tala ma partout herbe soupe ke Congo ba mona na kwemo na tourner mais tu es toujours yo kaka osaka yo nga Fioti so na tout même attendre na tourner na sa tour Eiffel est-ce que na changé je suis toujours Fioti ce qui filme ngo ke na poto ba e baka ke Fioti a tourner so même attendre na tourner na coin moko oyo ezo refléter na ngo Europe te est-ce que batu ba roye ba te na poto batu ba roye ba na poto donc ndeza ba projet za belé souci na ngeza ka to innover mais na ora rassurer pendant public na biso ndé déjà si to sangai na association na biso asbo moko auto api na ba administrateur na biso Didier Nta na pesi mbote Richard Lukau na pesi bino mbote ba administrateur ya asbo moko ba na France na pesi ba mbote na aide na ba pe na ba conseil na bango en tout cas tout ça bilo ba malamu ba pesa biso ka confiance papa Fioti to sepeli na ba idée obimisi mais to zo na ba question zo sopana kaka ba internet waza ko poser biso ba question po balingi bayeba lokwa to lobaki émission na bino veux-tu savoir na kati ya Congo ya sika ozo mema makambo ya sika ba nouvelle pensée ba nouvelle mentalité tongi to yeba na o etali ba thème mingi to soko mona na ba théâtre eza ba thème o ba musicien na biso baza ko pesa ba yemi nzembo moko bino bosali yango thème. Donc, boza na ba créativité te ya ba thème na bino moko tant que ba artiste parce que boza ba éducateur. Et comme musique moko na bato ba yoka ka musique na yoka rango te baza obligé à koyoka ngo parce que liboso ezala ki divertissement théâtre pona ko seksa mabota mais lelo komi ba thème ba musicien yango nde bokomi kotalisa biso. Bolobaka non producteur mutu asengi producteur mutu alingi et tant que artiste na ba artiste nyonso tout oyo kutanaka na bango est-ce que bolobelaka likambo yango est-ce que bolingi changement ba producteur ba ko imposer bino ba thème to yo artiste ndeko bimisa produit no na savoir faire no pona ko éduquer population yebisa biso tolungi to yeba makambo oyo komi koleka na ba théâtre ya ba sexy ya mutu alinka komitalisa komilakisa nzoto surtout na bana basi. Est-ce que ba sujet wana bolobela kango tango bovandaka esika moko na bandeko mosusu parce que théâtre eza susu éducation te surtout pour na bana na biso surtout ko vanda en famille nazo se rappeler na tango kata to notala ba groupe Salongo to bana ko vanda na ba maman na ba papa mais lelo ezali soni na ngina tuna et tant que artiste yo mto zana ba idée bien pour na mona ko na makambo wana te okoko apporter ni de nouveau. Est-ce que bolobela kango est-ce que bolingi changement parce que Congo asike lingi changement na makambo ebele changement na makambo ebele o etali ba congolais ka te etali mokili mobimba donc to yeba likanisi na opona ba makambo etali ba thème otalisa biso eloko nini ezo salama entre bino ba artiste na ba producteur. Merci beaucoup na question na yo maman na ko répondre tout d'abord pour le baptême nazo et ça merci vraiment makasi na ba combattant ndenge ba telemela ki likambo baptême quel que soit la musique quel que soit la biso à théâtre en tout cas par là bazana raison
mais nakosenga na bango toyoki pe toteyami en ce qui me concerne. Ngai personnellement na banda osala ba débat na ba producteur tango na soki idée eza ya ye akoloba na ngai bon fioti titre yango eza boye te titre na moni sonné te totia boye mais siko ba producteur connaissant réalité à marché bango mutu bayebaki alabi so totie titre boye ekobenda public baolinga bayeba neti bore ezanga kombo baolinga balanda neti Moscovitch tokenango à part Moscovitch aussi toloba ezanga te ozo comprendre ba titre ba producteur bapesaka ba titre pour captiver public pour public à somba mais toutefois ba titre ngo za discutable ngana bana osala de momie que le titre nanga oto pesa et refléter le moi mabeti to qu'est-ce qu'on a ba thème c'est bien bon lobi que non nzembo mo ebeti bozui thème oui musicien zo ko éduquer biso na nzembo biso tozui nzembo wana to sali on a misala parce que pour ba inspiration ezali sous-sauté. Non mais inspiration muso eko ya pela nzembo wana pe siko moto a composer ngwa s'inspira ki na eloko moko. Mais théâtre na musique ezeli au monte. Bien sûr, ezeli eloko moko te mais siko ka nzembo wana ya yembi ngana tia ngo na histoire. Ngana sala eloko mona major na saluer place azali apesa ki yango kombo Kimbungu Makaku Mabe. Pièce wana batia ngo Kimbungu Makaku Mabe. Mais idée ezaki na pièce wana ezaki nzembo aredi. Nzembo aredi. Ayemba yike no mais pour nga la moi bosala eloko moko. Parce que les musiciens ils bozuka nzembo wana pour musique déjà il raconte ta histoire. Même histoire se répéter deux fois dans des pour te comprendre souste. C'est pour msusu mutu ayoka ki nzembo wana alandika maloba. Msusu pa ako kota na profondeur na ngote. Mais biso to sali yango siko na scène. Ezaka nango pe répétition te. Et ça les mapena mingi te. So olandi pena ba théâtre na biso pena lobi, c'est pas théâtre ni so ezaka ka musique. Parce que ça na ba théâtre mususu. O to yebi monde na biso ba congolais a divisé, to za na ba chrétien, to za na ba musulman, to na ba to ayoka ba musique oyo bozo tia ba thème te. Eza ba to mususu a rotala kaka boye. Azo se privé aligné koyoka ngote. Beaucoup ko changer ba titre bolonga ba musique botia po batu et empêcher batu mususu batu bazala limiter te Rolanda bino parce que bozali wana pona batu nyonso na batu basambelaka na batu basambela te boza wana pona ko éduquer moto nyonso alors tant boza que c'est situé ko c'est localisé kaka na ba thème o ezali wera yembi jiba yembi mais peut-être ngai nde na biso Angel ke banalanda na ngote o ko empêcher ngana yebe loko nini message nini peut-être Rolanda ngote ou bien na yebi peut-être ngai exemple kasi yango lobité parce que biloko musu to mona mama mutu alobi anga na sambela na Rolanda ngote nga na sambela na Rolanda ngote est-ce que nga na sambela na Rolanda te na landa ba théâtre te pour na sambela ka est-ce théâtre to ça eza mabe musique inde balobi te mingi pe baloba ba théâtre to tala te na yebi couple mon pastoral balobi batala théâtre te. C'est satanique. Pas on a raison. Pourquoi? Mais parce que peut-être musique boti ba yoka kangote. Maman, est-ce que soko yoki musique wana? Ocha on a mis ça là? Parce que biso na kata théâtre on a opé éducation. Maman na opé exemple mon boy. Ngai na sa artiste comédien. Eza musala nanga. Na ole kana chaîne moko chrétienne na Congo. Na osala musala nanga ba pesi espace du fait que na lekisaki na film na ngai mulangi ya primis parce que mutu abana jouer na scène wana azo jouer azara soulard
Maman, ceux qui otie soula, muto la langue masanga, otia mulangi ya coca. Que muto la meli coca langue. Mais quand on répond nga. Mais na likambo wana papa etali likambo ya. Ngai na osala musala nazo ko éduquer mas parce que soula wana akobongwama. Akobongwana. Akotika masanga. Mais pona la sa vie na endenga bandaki. Na tie mulangi ya prémisse. Que abane ko mela prémisse. Malgré azomela yango te to tiaki soit mai. Mais du fait que bamona mulangi ya prémisse. Directeur à programme a benga ngai a lobi na ngai ke pièce na yo eko légal souté parce que toi na chaîne chrétienne poni ni otie mulangi ya prémisse. Et na faire comprendre mais na séquence wana muto azo jouer wana. Azo jouer ki alangwa kamasanga. Oh, mais non, il fallait une stratégie. Il faut qu'on luka mulangi mosusu. Mulangi na kuchaka mulangi pesa akuit. Ah, ou bien prémisse na tia école. Muta kolanda oyo zoloba, olanda oyo zo sala to bike na mela masanga. Soko lobe mela masanga ozana quit. Non, c'est par là na omona ke non public mususu balandaka makamto sala me ba comprendre makamto sala ate. Surtout ceux qui prétendent être chrétiens. Entre parenthèses, ouais, ça opinion nanga. Parce que na pesa la point wana. Na koki ko tia mulangi ya kokate, muta mela koka ya langwa. Na ko tia mulangi ya bière, mais landa séquence ne. Eza ndenge moko balabi ke non, ye azo jouer ndumba. Ndumba moko amela la cigarette. Mais vi na est-ce qu'amela la cigarette? Te, mais azo ko incarner rôle wana. C'est tout à fait la même chose muto azo mela masanga ona langwe elle soit mela anepe masanga te pa wana to comprendre likambo yebisi biso mais tozo ba likambo ba thème parce que tozo ba likambo ezali entre nazo kene maman baptême c'est bien bon baptême mususu ezalango bien te là je condamne mais baptême mususu pe er mususu to bois ka pe mabanga na ba producteur na biso pour producteur mso ya na thème na ye alobi kake leka ndenge oyeleki tozo entre parenthèses film mona saki mpunda producteur ayebisinga eleka bongo et tango ebimaka na poto batu o bayebinga babenganga ma fioti yona no sala eloko aboete na yebisi bango eza producteur mutalingaki eza bon na sir mpunda on eza film na nga ya suka na salaka nazo silsa mpunda na 11h na 14h na ozo avion nazo voyager na poto. Est-ce que vous apporter moi changement dans les canisiwana? Avenir au perception raison. Merci Fiotingoma. Nandengolobi, l'avenir nous donnera raison. To sepeli makasi. Nandengo yambi biso. Na encadrement ya maman toye nanda kutondo modio penda responsable. Maman yambi biso kitoko à servir biso bien. Toye na esengo. Tout le monde vraiment stable, posé. Bandeko, Fiotingoma, aza quelqu'un. Donc pour dire que Namboka a croisé ma beau côté, aza na kati intégration. Otanga, ça va devoir nous surtout étant qu'un bon papa, ya ko aider bana na ba. Devoir na makamu belé un père de famille. Oh ezali to komi na suka ya émission na biso, ezali partie A. Ya émission na Fiotingoma. Tokolanda susu Fiotingoma na parti B otokoyeba lolenge nini avivaka kati na Suède na kati ya Göteborg. Donc papa Fioti merci mingi, merci na maman, merci na libota mobima ndenge bayambi biso awa na ndako na yo na ebite papa soza na liloba moko kokoloba suka pona bandeko bazotala biso bandeko yo lingaka sokoko va s'adresser na bango moi un mot et osala bango bien. Merci maman Angèle. Ngab na remercier bino tout d'abord www.congoyasika.com na ndenge bo se déplacer bo komi sika na ngai. Merci na ba question na bino. Et que na nga droit au cœur na osenga ka ba internaute ba onyo so ba landingai ceux qui peut-être quelque part na déplacer ki maloba ezaka ka na bino mutu boko juger pe bino boko limbisa ngai
s'occuper ba suggestion ya kosala ngai donc naopesa numéro na ngai naopesa Facebook na ngai d'ailleurs baninga na nyonso boza nango oyo boza na Facebook napesi bino mbote mingi mpenza koloba eza te peut-être na deuxième partie bakozwa ta redécouvrir ngai lisusu merci na encore une fois na Maurice Premier na déplacement na ye ndenge se déplacer koya kolongwa na Norvège koya ti musika wana Suède na koprofite de l'occasion ya kosalue bandeko na ngai nyonso donc depuis na ya poto na nazwa mpena occasion ya kokutana na bato nyonso te oyo de près ou de loin bayedaka ngai basoutenaka ngai na mpe nazwa temps mingi ya kokutana na bango te me natenaka bango kaka cœur batenir ngai rigueur te mpona bambote nakobanda nanu tout d'abord awa na Suède nde balobaka la charité bien ordonnée par comment soi-même nakopesa mbote mingi na madame oyo ngai bino mo bomoni ndenge nini nayambi bino madame na ngai naasi bato ebele bayebi madombunga ngoma napesi bambote trop babizu ebele esika sili kozala napesi mbote mingi na bana na ngai nalingaka bango mingi Enoch, Plamedi, Abigail, Promedi, Deborah, Christopher. Napesi bango bambote trop nalingaka bango mingi napesi mon parrain ya libala na biso papa Aaron na madame na ye mama Blondine napesi bango mbote awa na Suède esika bazali napesi moninga na ngai de Fere Mambu na mwasi na ye Landrine Mambu na bana esika bazali napesi bango mbote trop napesi mon beau frère propre nalingaka ye mingi Kamsumbunga na madame na ye mama Mia mama Marie na bana na bango nani bana na bango Samuel Vanessa Adeline napesi bango bambote trop napesi Hermeline Ndaka mbote musika yazali kuna napesi awa na Suède lisu napesi Richard Ekunde le grand jogo na biso na madame na ye Beya na bana napesi Fina Manda mbote esika azali Anima Kwakala na Canada Marie-Laure Mwaka na bosani yo te Meta Mpinga ma petite sœur propre napesi bino mbote na 2 minutes allez bambote na bino yango malgré as bomoto moko bozwi bambote na bino napesi Maïcha Eveline na Londres napesi couple Francine Kala na mobali na ye na États-Unis kuna place bozali Rosette Diazaya Dioko na papa Mayo na France pozwa Paul Mitsubishi na bosani yo te Freddy Mali na Grenoble zwa mbote na yo Chouchouta Nyota na Londres Francine na mobali na ye Guilhem Akondele na France musika esika bosili kozala couple Liliane Kimbila kozwa mbote na bino na Norvège napesi Anna Kibamba mbote napesi mbote mingi Blaise Alingi bambote na yo ya ngoyo na Stockholm napesi Bobobola Triple B grand journaliste bambote na yo ya ngoyo Liliane Mundeka so bambote na yo Eric Photo bambote na yo ya ngoyo Stéphanie Misuelala bambote ya yo ya ngoyo en tout cas mama limbisanga bato baze belé na ke musika lisusu na Italie mon beau frère propre donc voilà ma grand frère na madame ba beau frère na ngai mon beau frère na mwasi na ye mama Emeki ese mwela na bana bango Priscilla na Randi bambote na bino esika bwisi bozala kuna na Bologna napesi papa Axel na Micheline mama Micheline le roi Diki Entimba Moza bambote na bino yangoyo papa Goshi Shinto na mama Dorothée Roberto Tyson Emerviki Toto Kilankosi na mama Angèle na Pavia toujours na Italie Giacomo et Angèle
na Bologna napesi bino mbote trop. En tout cas baartiste comédien nyonso place bozali na France, na Belgique, na Canada, wapi esika bozali napesi bino mbote, nake na Congo. En tout cas tout le monde au besoin na Congo napesi bino mbote, sans oublier mon jeune frère vu de loin Sundiata Maniata, petit sénateur Ntseka le grand moteur, Léandre Loulé, mon président Soukari Elombe, Bodo, tout le monde. En tout cas, je vous aime tous. Rendez-vous peut-être juin, juillet, tout ça dans Congo, tout le monde a le sous tout bête à boulot. Na qu'est-ce qu'on a ba producteur au yangai pour na clôturer kana bango. En tout cas, na longoli balinette pour esa vie de loin. Na longoli balinette na Irlande, toto matumona. Mo yebi place aux Ali. Na kena France, na pesi Kalutiti Marcelo, Major Bissadidi, Yalolo Chouami, JC Mabala, Mama Pauline Kérit, Armée Lourde. En tout cas, vous êtes belé, Alpha Bokole, la sanité, Nansuna Tangité, producteur éthique Mbukusu na Belgique. Na quel sou na Londres, na zongi kuna na Londres, Jamoul Kalala, na Jackie Matoudi. Na zongi na Suède, Jos Tambwe, na maman, na bana, bambote la bino angoyo. Océan, Pire Petit, bambote na yo angoyo. Bison Elidia, na Orebro, mon neveu, Kanogaka. Arlette Rema, Motema ya Blaise, Kanogaka. Ramon Bond 00 Pechu 007 Ramon Bond. Ba big salutation. En tout cas, na batu nyoso na bosanité papa Sele Profa na maman Clémence na Anova Sele na Allemagne. Kanokaka. Big salutation. Na reprendre le sous Mukondia Grenoble, Freddy Male, ma big salutation, tous à des cœurs. Ciao. En tout cas, maman, na sepeli à trop. Na temps aussi de copier sangai. Na zongsi maluba ipala. La émission na biso. Na si bo sepeli. Ba question na bino la oyo izana non ne pose mete bo bomba yango bo tinda yango parce que zo continuer to sukawate. Na ko remercier ba camarade nanga bato baza na motema nanga. Donc na pesi mama Mado o ayambi biso Mado Mado ya ngoma fioti ngoma. Donc na pesi mbote parce qu'il aime prendre soin na biso tout le temps autour de l'émission. Na pesi mbote na camarade nanga ma copine elle a munene Landrine. Na pesi Arlette Rema motema Blaise na continue toujours wana mwana ya papa na ngai. Donc oza na motema na ngai. Na pesi 007 l'intello du moment Ramon Bond. Donc na bosani binote bandeko nyonso tu oyo ba congolais nyonso tu baza ko landanga na pesi bino mbote na ba na tangi komo na batangi te boza nyonso tu boza na motema na ngai. Donc tokomi na suka te équipe ya munene ya www.congoyasika.com oyo baza na kati Stockholm. Tobo sanité triple B bobo bola na pesi mbote Liliane petite sœur propre Liliane Mundeka na pesi mbote Stéphanie Misuelala na pesi bino mbote Eric Photo na pesi bino mbote tokolisa musala oyo kati na Congo ya sika. Donc yosuka wate to simba na mettre dans la main to changer makambo sika mutu esala makambo esala to kota na kati ya terre pona ko lamusa Scandinavie na pesi bino mbote. Donc ngawa bino Angèle Keba oyo a présenté émission oyo na cirque toko kutana toko développer makambo sika avec notre boss Maurice Premier o atiki biso taza toujours ko soutenir biso kati na musala oyo. Merci.